ntango bakangi papa Kimbangu mama Kinzembo bakei papa Kulutu bakei chef coutumier Nzundu bakei bonyoso bakei mama Muyo atikalaki na mfumu wa Mbanza na papa mfumu wa Nlongo ntango wana bazalaki bango nyonso bazalaki awa zala papa Kulutu ezala papa mfumu wa Mbanza papa mfumu wa Nlongo papa Kimbangu alobi yo mama kotikala awa na bana mibale pakisolokele tozokenda ye bino bana asimi papa mfumu wa Mbanza yo kobima te azalaki na age ya 5 ans alobi na yo kobima te okotikala libela awa na nkamba yango wana tomonaki ke papa Kulutu na boma mfumu wa Nlongo mpe alandaki na boma tina nde yango wana lobi mpe tosololaki makambo mingi ke mfumu wa Nlongo akendaki na Angola na famille bazalaki na noko tata Lukuba ye nde azovanda mingi na bapapa be baza kodebrouye na commerce azokende mingi na Angola ntango bakendaka na Angola liboso amemaki mfumu wa Nlongo na 32 bakomi kuna ndenge baza koteka biloko kokendaka na makolo kozonga mpe na makolo bakenda kokutana na Rwanzinga bakutani na tata Lukuba rwa wana atuni ye oza yo moko alobi te na mwana tata Simon Kimbangu nde esika wana papa mfumu wa Nlongo bakutanaki na mokonzi wana basololaki mingi na 75 papa azonga susa na Angola bakutani na roi ya kuna basololaki makambo mingi azongi ntango bauti Kisangani Nzembo na yembisaki bino lobi papa alingakaki kuna 88 alobi voyage oyo nasali Angola 3 fois kasi oyo koya ya nsima nakozalanga moko te bato ebele ya mbala oyo kozala suka likambo me bato ya Angola bayebi ke papa akebisaka bino bango alobaki na bango ke bino na Angola nateyi bino bozoyoka te nateyi bino na nkombo ya tata boyoki te nkombo ya mwana boyoki te nkombo ya Molimo Santo donc 3 fois boyoki te Satan akokamba na Angola
soki totali ti lelo yo Angola changement ezali te par rapport ezoya mpasi kaka na mpasi po bato bazokanga motema baleki ebele ya suka nde kozala mama likambo yango tozoloba ke makambo ekosalama nzambe kaka ayebi yango tomoni ke mokili mobimba eza ya koningana mpasi eyebele oluka mosala ezali te mosala boye ozali te yo osambela lingombo nini nazaki mbangista kasi oyo nzambe akobongisa ye kaka moto ayebi yango yango tozoloba ke biloko nyonso nzambe asala ebunga emonaka lisusu te fumalongo asali tu nini asali te mabele eza ya masumu ange soki akiti anetaka mabele te makolo na ye simbaka mabele te oyo eza masumu biso bato nyati yango ezotosa nzambe ozali makasi soki olongi mokolo wana okolonga baange bakofukama bafelisite yo bamonaka yo solo mpo mabele eza ya masumu yango fumalongo ayaki te ateya mokili tobongwana tokoma bato bana ya solo mape ezala lisusu te oyo bakangama na banzete bafungwama oyo bakangama na matiti bafungwama oyo baza na se ya mai bafungwama na se ya mabanga bafungwama papa azalaki kosala yango mainte fois na mboka nyonso akovoyage akotala bato baza na mpasi ye moko azokende kofongola bango obongisa mai mama mwilo moto atingaki na nkamba papa kimbango akende na lubumbashi mboka nkamba etikali na mama mwilo leta asalaki nyonso soki bakenge kokanga ye na ngombe kituka komema ye mbango na montagne baye kobwaka ye makila eza kobima na monoko ntina zolo 6 mois bapapa bakangami na boloko mokonzi ake kotambola na ye soki bakangeli yo na ndako okolia nini okomela nini 6 mois mokonzi asalaki ayer ntango ayaki okuta mama aza bomoi bapapa aza moi solo te nini te bango bayebika ke bakufi bapapa bazali bamama bazali nyonso wana mpasi oyo bamonaka biso tokoki kobebisa lingomba te nyonso wana bamonaki yango po ete biso loposo mwindo ebika tomonana mpe bato basi esila mama mwilo asimbaki nkamba mama mwilo asalaki nyonso ayambaki bato ya ndenge na ndenge oyo bakuta Brazzaville bakuta Angola bakuta awa kaka na RDC nyonso bakokota na nkamba na yango tobengami bana ya nzambe tosala oyo nzambe alingaka bambeba ezala lisusu te batindi tosali eza bolamu na biso le 12 ya lelo
biso tozalaki bana mike biso mama moi tokuta ye ntango mosusu ake kolala nanga kuna kolia nanga mpe nake kolia kuna le 12 bato bayaki bautaki nshasa ndenge baoyoki na histoire kuna nanga omeki nsuku andai bapeselaki bango bakarte biso tozotala na miso makanisi ezalaki te sanza ya avril tomoni ke likambo ezali te soki tozongi nsima ntango papa Kimbangu akangamaki mvwala lolendo etikalaki awa na nkamba eke na lukengo papa Thomas Tuvumana ye moto aza kosimbango kosimba azalaki kosimba yango soki mundele asala azongi aya kotala bazwa mvwala na ekende mpe biloko mabe eza na lukengo place wana ezalaki kobombana soki eza te tata wana fo abenga mboka mobimba bosala mayele oyo nabombaka aza lisusu te yo soki oza na biloko mabe na ndako kende kobomba soki monduki soki nini mbele ya mabe to loka tosimbaka ya mabe wana bato bake kobomba lere mpe basoda bakoya kokota kofuye mpo bazwa valolendo ezomonana te soki bazongi kaka wala lolendo ezongi nango na plasi ezalaka tata wana alobi sikoyo bakei na bango paske ezongi esika yango ezalaka bato wana mpe bazongeli biloko na bango bazongi na ndako mainte fois mpo tata wana bakangaki ye mbala ebele bayaki kokoka ye baniatisi ye foto ya papa Kimbangu po aza kobetama mingi niata foto ya papa Kimbangu kata ndai ozongela so makambo na ye te pasi baza
mwana azali kokangama na mabe awa yo obiangami elombe na mabe kuna na lisekwa okosekwa te pete tata molimo santo papa simo kimbango okiangani alobaka ntango nyonso banani bakosekwa ye misala na yo ezaleli na yo ezaleli na ngai ezaleli na biso na lisekwa eske okosekwa mpo na nini okosekwa te mpo na nini nakosekwa te tokanisa te lingomba lokola likokisi santa tokotika bobene marke lepabo makambo makochange longwa na nzela mabe nalongwa na nzela mabe mpete likambo lizali koya nasepela mpete likambo lizali koya tosepela lelo ezali mokolo monene po biso nyonso toyebi ete tokanisaka kufa na kolo yesu kufa tata simoki mbango lelo mpe esangisami na mokolo mama batikaki biso lo mokolo ezali mokolo ya makanisi bon soki oza na makanisi ya mabe nini bakoki kopesa na yo soki yo okanisaka bobele mabe na baninga okozwa nini nakozwa nini malamu nakanisa bolamu mpete kufa na bango nasikulama osikulama tosikulama na kombo na tata mwana mpe molimo santo amen totelema tobondela kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tata kombo na ezali mosantu okonzi na yo eya mokano nyonso ya manasepela moko na likolo opesa biso lelo beyela biso na mokolo na bokolo limbisa biso nyongo na biso pela moko tokolimbisaka bango baza nyongo na biso yalisa biso kati na komekama te kasi bikisa biso na mabipe ete pene no nde bokonzi tembo lobiko na lobiko kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tosengi njembo bebe ya ndongo bukama na sunda mambi ya kwangu nzaibaka na fukisa bebe ya ndongo de wa bebe ya ndongo bukama na sunda mambi ya kwangu nzaibaka na fukisa okibamana kumfira munanti yanda kafuila koyevutuka muyandienti bebe ya ndongo bukama na sunda mambi kya kwangu nzaibaka na fukisa okibamana kumfila munanti yanda kafuila koyevutuka muyandienti fuluka kafuluka ukundanga umbanzampa kembwe wanitondele yasikawo lumbu byabyo mumwelame fuluka kafuluka ukundanga umbanzampa kembwe wanitondele yasikawo lumbu byabyo mumwelame kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo ezali mokolo ya mitano mokolo ya zomi na motoba mpona sanza oyo ya mine sanza ya avril mokoto mibale na tuku mibale na moko vendredi le 16 avril 2021 tolandi matei masili kopesamela biso na papa diacre papa selo Jean Pekonda et azali pe membre ya commission de discipline et conciliation ya ville sainte te ya bomiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mikanda misato atangeli biso mokanda ya liboso ya mibale ya Moïse mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale eteni ya mokino zomi na sambo mokanda ya Matai mokapo ya tuku mibale na sambo eteni ya tuku mibale kino tuku mibale na misato pe mokanda ya Daniel
mokapo ya zomi na mibale eteni ya mibale kino ya mine. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, Matthieu chapitre 27 verset 20 à 23 et Daniel chapitre 12 verset 2 à 4. Toleki na ba communiqué et sengami na ba maman ya 4 camps commune ya Nkamba pakende komema ba brique sika bayibi malamu kuna na étang pene ya restaurant MKB pe komatisa yango na chantier na bango ya afki sima ya honneur ya tata mkonzi wa bule pe ntinsani ya mazut. Bamama bomona na mingi pamba te mosala ezali makasi nde basengi na bino otosi. Communiqué etiami loboko na maman Rose Makiese Lukisimba, présidente générale ya afki. Tuzayisuka bisiki nzungilila kya Yerusalemi mavata 18 wisizaisa kwa nkangu wa onsono wa kinzungilila fofuka kina kitwa wizana kitufutisala antadisi ya nzambi eto tata mwanda velela fuka kitu domene zaya beto ba onsono sitwaanga kio mulumbu keketatu mercredi le 21 avril 2021 muola mumumbanza muola ya 12h mudiodio nkangu wa onsono wa kinzungilila tuka masezi ndumba matokoezi masezi ngudi matokoezi ndumba bambuta ya baleke bokolo mutomboka mu Yerusalemi mulumbu kekio etatu le 21 avril 2021 muola ya 12h nduna ukondwa kwa ni mantadidi dia kundidi ngizulu ya mbote signé le président général diacre mayamona ndofunsu. Nous avons eu bisiki nzungila kya Yerusalemi dia mpama vata 18 village landi la bisalo bya ntungulu a Yerusalemi bina yeto bibitwa vewa kwa nzambi yeto bya ntungulu abisinsu sites historique tuka zumbu dia kela mwanza kenga nzundu ye lukengo sede to dia nlongo tata mfuma nlongo simuni kimbao kyanga ni mwanda velela ntinu wa mintinu bokele dia ka nkangu wa onzo no mkwiza kuntinsa ni angolo ikala yeto mulumbu keke tatu mercredi le 5 mai 2021 moula ya 14h antatsayani mosi nzambi yeto mumunkamba tata mfumo mbanza mfumo yisu yani vovoka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako mkulu undia fuafua kansi kadia mbudeniko beto bisiki nzungidi lambo titwa dia ntimiandudi mpasi twa yangidika mtinu eto nsiluluzani za lungana ngei kwa sina dia mbutuku za yavu kukosi mputa ena yavu yambote. Rendez-vous le 5 mai 2021 signé le président général Mayamona Ndopunsu. Communiqué outil na bureau ya représentant légal premier suppléant en charge du DKS Nzambe na biso papa abengi mutu nyonso oyo azali monganga oyo asalaka na hôpital partout na Afrique, na Europe, na Amérique, Asie et Australie et surtout Minganga Nyos, il y a RDC, Angola, Brazzaville, Gabon, Centrafrique, Afrique du Sud et autres na Occident. Bamona na ebele na molulu mo le 29 juillet 2021 mokolo oyo ezali mokolo moko ya makasi ya lukulu. Accident ya papa mfuma nlongo diengenda kuntima Joseph en 1958, le 29 juillet 1958, yango epesa biso ba minganga nyonso kimbangiste et non kimbangiste, signé révérend Kondani, représentant légal premier suppléant en charge du DKS. Présidence ya Jikinkamba, Yerusalemi ya sika ezali koyebisa na ba membre bansu ya comité national ya Jikinkamba était pour na liyangani na mokolo mwa lundi le 19 avril 2021 na ndako ya mosala ya Ujiki Nkamba na 17h sima ya pokwa centre membre mokote azan signé diacre Xilumeso Ntidouidi président national. Coordination générale, il y a groupe des inspirés des chants kimbangistes, les alikosenga na mutu nyonso oyo asi azwa to alota banzembo akende na lombango nyonso na bureau ya coordination
oyo ezali pembeni ya centre de santé papa dialungana kuna na kimambu mpona kokomisa kombo mpe bayeba banzembo oyo asi azwa pamba te tosengeli koyeba ete le 18 mai 2021 nzembo ekokokisa 100 ans na lingomba uta tata mokoko Jean azwaka nzembo ya liboso ya lingomba na biso le 18 mai 1921 amakesa mandungidi likambo nyonso po ete ebonga akobongisaka yango liboso. Signé pour la coordination générale du groupe des inspirés des chants kimbanguistes, Papa Nlandu Usongadio Simon, coordonnateur général. Esengami na bakana baoto nyonso oyo bafandi awa na nkamba yelusalemi ya sika na baye na fête ete mokolo mwa mitano lelo vendredi le 16 avril 2021 banso bokozala na mboka nzundu sika tata mokonzi wa bule apesi bino mosala ya botongi restaurant moderne mpe kasho ya liboso oyo tata Simoki Mbangu akotaka na butu ya le 12 septembre 2021 kuna mosala ezali makasi moto moko te aza mpe bobosana te sani to kopo. Signé mpona lisanga ya bakana baoto révérend Nyami Njoku Reno. Esengami na mutu nyonso oyo alingi kolanda malongi po ete akoma mondimi na lingomba kimbangiste akende kokomisa kombo na ye na bureau ya tata nlongi ya mbanza mpe kozwa programme na yango nde basengi tosalela ntango pamba te malongi esengeli kosala sanza motoba 6 mois tokoleka ndenge lingomba asila kobongisela yango boye malamu na banso mpe mpona bandimi ya sika défilé kozala mokolo mwa dimanche ezali koya le 18 avril 2021. Signé le catéchiste responsable ya Vicente Nkwansambu Pimpongo Albert. Esengami na bana misato Luozi Lukaya pe Grand Kasai obanda bambuta nyonso ndenge kotanga elongo na bamembre nyonso ya bana misato baye toyaki na biso tofandaka awa na nkamba ete nsima ya honneur ya tata mokonzi wa bule mokonzi ya lingomba okozala na tribune ya monene mpona kozwa kaka badisposition oyo ekomema biso mpona botongi dortoir oyo tata mokonzi wa bule tata molimo santo asengi nde masolo na biso ekozala ya 40 minutes. Signé révérend Jia Soneka, président général. Roi Mwene Mwandumba wa Tembo 4 ye abengi bato nyonso ya Chokwe baye bauti na Angola, Namibie, Mozambique, Botswana, USA, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Éthiopie, Égypte pe na RDC na baprovince eye Katanga, Lualaba, Kasai, Bandundu. Sima ya honneur ya tata mokonzi wa bule pensinsani ya mazut bokutana na tribune mpona kobongisa mosala oyo tata Simoki Mbangu Kiangani apesi bino na yango moko te azanga oyo malamu na bino banso. Signé Roi Mwene Mwandumba wa Tembo 4. Direction ya section Modimbi ezali kosenga na bambuta nyonso ya secteur Modimbi ete nsima ya honneur ya tata mokonzi wa bule okokutana na tribune ya moke kuna nde bokozala na tata pasteur ya territoire ya Idiofa. Mosolo na bino ekotourne autour ya likambo oyo boyebi malamu moko te azanga. Signé révérend pasteur de secteur Kimbamba Kanongela Jean-Pierre. Nde révérend Chambui Mwambi yazali kobenga papa révérend Katana ya Bunia akutana lelo na ndako na ye oyo ayebi adresse malamu sima ya ntinsani ya mazut. Tozali pe na baresu ya $10 baresu mibale ya papa Mban Albert soki azali kolanda biso aleka na bureau ya ville sainte. Tozali pe kosala rappel na biso bandimi banso ete soki tolokoti biloko
Colis, appareil de communication, mosolo, bref, biloko nyonso, tomona yango chance te. Tozali bandimi ya tata Simon Kimbangu Kiangani, tozala na courage ya kokende kotika yango na bureau ya ville sainte. Yo pe moninga okwesi to obungisi eloko, leka vérifier na bureau ya ville sainte. Nécrologie, ndeko na biso papa Mawete. Papa Mawete Kadi ye azali responsable ya chantier ya Nzundu. Azali na mawa ya koyebisa sango ya liwa ya nièce na ye na kombo ya maman Priscilia Kiese Tusonga oyo azalaki moyembi na Koreki direction générale pe na Koreki Kasavubu mwana ya kulutu na ye papa Kiese Mawete conseiller général na chorale de dirigeant ya waki le 3 avril 2021 nzoto ezali na ndako ya malili na hôpital de référence ya Kimbanzeke. Programme ezali boye nzoto ekokomela biso le vendredi le 16 avril 2021 na pokwa pe bokundami ekosalema mokolo malubi samedi le 17 avril na malita ma ngombe Kinsuka. Communiqué etami loboko na papa Kadi Mawete. Direction nationale ya Jijiki Nkamba ezali na mawa ya koyebisa bana ya Jijiki ba membre de soutien nyonso pe lingomba mobimba ete bauti kufela moko kati na bango na kombo ya azalaki directeur technique pe mobeti monene ya guitare solo kati na Jijiki na kombo ya papa Nzengolo Nkangi Salomon oyo ebanaki mingi na kombo ya papa Frida ya waki mokolo mwa le 13 avril 2021 na ngonga ya 18h sango eye ekomela bana ya Jijiki kia na mwembo Jijiki nyonso oyo bazali awa na Nkamba pe baye bazali sika mosusu nzoto na ye ezali na ndako ya malili na mbanza ngungu programme ya bobimisi ekopesamela biso nsima nde groupe Jijiki esengi mapondeli na biso lingomba. Le même communiqué epesameli biso na bandeko na biso ya commune Mason bazali koyebisa na lingomba ete akufeli papa Nzengolo Frida oyo azalaki mobali ya maman Dimonekene Pasi ye azalaki kofanda na quartier maman Mwilu akufaki mardi le 13 avril 2021 na 18h nzoto ya mowei ezali na morgue ya mbanza ngungu. Programme ya kobimisa kopesamela biso nsima nde papa Nzengolo azalaki donc mwana ya Jijiki Nka signé Diacre Luzembo Salazaku Eugène responsable ya commune Mason. Communiqué outil na restaurant MKB kuna bazali koyebisa na ba volontaire banso ete na ntina ya liwa ya ndeko na biso papa Tai oyo azalaki chef de chantier ya Tungi nzoto ezobima lelo mokolo mo vendredi na morgue pe ekokomela biso ekokoma na mboka Lukengo nde basengi na bavolontaire nyonso bazala kuna bachef de chantier pe bino mpe bozanga te. Communiqué etami loboko na papa Maswangi mboka Zalongo mokolo mwa lobi samedi tokozala na mariage ya ndeko na biso papa Nchasa Makuza ya Madga ye azali membre ya MSSK membre ya comité mixte mwana ya nganga nzambe mosali na service d'hygiène pe membre ya transport ye azali mwana ya tata Nchasa Basika Celestin ya mboka Kimwela pe maman Mumpasi Lesa ya mboka Kulu ye tata Nchasa Madgara kobala na maman Nketo ya Vindumuka Love azali moyembi na Koreki membre ya protocole mwana ya nganga nzambe membre ya comité mixte membre ya Afiki Kamason pe hôtelière mwana tata ya Vindumuka Mavungu ya mboka Kimboalma pe maman Malonda Nlandu Elali ya mboka Kinkau bala na bango kozala lobi samedi le 17 avril 2021 awa na Yerusalemi kotamsama na révérend Ntimba mpaka Raymond nde tosengi na ba futur marié bazala ponctuel ngonga liboso ekopeta na 14h
ya mibale na 15 heures pe début ya cérémonie kaka na ntina ena ya mariage basengi na bamouvement nyonso lelo na 13 heures bakende kozwa biloko ya mariage donc biloko ya kolia kuna na poste 6 bis nde mariage civil ezali lelo na ngonga ya 10 heures na nkandi ya bola tiami loboko na papa matka toleki na kopesana mbote faki umilenge toyambaki bimbangi ya bandeko na biso kimbangi ya mama lisole babundo yazali mondimi conseillere ya MSSK kuna na commune ya Mangobo na Kisangani sikani twazwami ateli makisa yembote sengi pe na papa Mavinga François Eli yazali membre ya MSSK kuna na Mawata na Pointe Noire ateli makisa ye mbote sengi na papa Mwenze Bame mondimi membre ya MSSK kuna na paroisse ya Mangobo na Kisangani ateli makisa ye mbote sengi na maman Nsele Nza Adeline yazali nkengi présidente ya Afki kuna na paroisse ya Bokalakala na Mongama kuna na secteur ya Mongama na territoire ya Yumbi province ya Maindombe sikani twazwami ateli makisa ye mbote sengi na maman Loitano Yenene Marie yazali catéchiste membre ya MSSK chargé des affaires sociales kuna na commune ya Mangobo na Kisangani ateli makisa ye mbote sengi na papa Kasongo Mutefu Dokis ye pe azali catéchiste président paroissial ya Koreki kuna na Chikapa na province ya Kasai ateli makisa ye mbote sengi na maman Mampei Magi yazali diaconesse moyembi na JTK auti na section Kinku 2 ateli makisa ye mbote Kinku 2 kuna na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe sengi na papa Nyayama Abraham yazali diacre évangéliste ya section auti na section Kinku kuna na province ya Maindombe territoire ya Kwamut ateli makisa ye mbote sengi na papa Partewe Sangba yazali diacre auti na paroisse Kuma centre kuna na Kuma na Mongala ateli makisa ye mbote faki sepelisa bango tika ete topesa bango mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo merci beaucoup kina bino kofanda toyambaki pe mbangi ya batambusi na biso mbangi ya révérend Jamba Kilembe yazali pasteur de paroisse auti na paroisse Mayala kuna na Mayala na province ya Kasai Chikapa ateli makisa ye mbote tosengi na révérend Ngoi Mujinga Jean ye azali pasteur de territoire auti na paroisse ya Malenga Nkulu atelema kopesa ye mbote kuna na Olomami na province ya Olomami sengi na révérend Molongi Mbokpa yazali pasteur de la ville de Zongo kuna na Gemena atelema kopesa ye mbote auti na paroisse ya Zongo kuna na ville ya Gemena atelema kopesa ye mbote sengi na révérend Mbiti Mondele Akimambi yazali évangéliste sectionnaire kuna na Kuma centre atelema kopesa ye mbote sengi na révérend Mwanji ya Shafupa ye pe azali évangéliste de territoire kuna na Kaemba atelema kopesa ye mbote na Kaemba na province ya Kwango
sengi na révérend Patuzola Mazula yazali pasteur de paroisse auti kuna na paroisse ya Kinkosi na Kasongolunda telema tukopesa ye mbote sengi na papa na biso papa Bernard Uzangi pasteur auti na Lusaka kuna na Zambi bisika nyonso wazwami atelema tukopesa ye mbote faki musique. Bongisa maboko topesa batambusi na biso mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup. Fanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tosengi na papa représentant légal deuxième suppléant représentant ya ville sainte aleka liboso ya micro pour la suite ya programme. Merci. Kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo tolandi matei mauti kopesamela biso na mokolo mwa lelo vendredi le 16 avril 2021 malamu biso nyonso oyo toyokaka tobomba pe tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika mabondeli makasi yango bazali kotinda biso pamba te Nzambe ye mutu amonaka oyo nyonso eleka ye Nzambe azali komona yango oyo pe ezali lelo azali komona yango oyo pe ezali koya azali komona yango. C'est pourquoi na bolingo oyo ya siki Nzambe na biso tata molimo santo azalaka na yango epai ya biso bana na ye azali kokebisa biso tokangama na mabondeli po ete tobengana monguna mosika na biso misala makambo mibale tomatelaka na Yelusalemi mabondeli pe misala tozali na étape ya botongi Yelusalemi devoir batikela biso nde na yango mise yango wana emonani kasi ndako esilaka na yango le même jour te bachantier mosusu pe ezali oyo tobandi na oyo kutu nanu tobandi te yango malamu biso nyonso tokangama na misala tomipesa distraction te pamba te soki toviengisi Yelusalemi na ndenge tata molimo santo azali kolingela yango ye Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli na yango malamu tokangama biso nyonso na oyo etali mabondeli pe misala totika pe kolona kobokola te pamba te bapaya bakokontinue koya mingi etango mopaya aye biso nyonso toyebi yango na bokebi ete mopaya bakotalelaka ye na elongi te kasi na libumu ndenge tolandi na Matei lelo ezali mokolo ya makanisi mokolo oyo mama na biso mama mfumwa nlongo mama mvete bibi atikaka biso nde na mikolo miye malamu tozalaka na mabondeli makasi et surtout que lelo pe etombe vendredi place nyonso kozala esika nyonso kokende meme na mosala
mabondeli ya bangonga totika te ata na se ya motema na libanga na yo na mutu to na triele na yo na loboko kasi tango soki ekoki kobondela ezali exige na biso nyonso banza biso nyonso tolandi mpe tokosalela nsima ya ntsintsani ya mazute ya lelo nde bandeko na biso bachef coutumier ya Katanga plus précisément kuna na Lubumbashi bango bakosenga bolimbisi nde soki ntsintsani ezali kosalema bino deja bose prepare pour que tozwa retard te po ete tosukisa tozali na communiqué euti kuna na cabinet tokotanga yango okombo ya tata mwana pe tata molimo santo esengami na mutu nyonso oyo azali na posa ya kosomba livre oyo euti kokomama epai ya papa Diangienda Kiangani Joseph. Livre yango ezali intitulé La terre et les ressources foncières dans la doctrine sociale du kimbangisme. Des livres wana ezali disponible kuna na cabinet. Okoki koleka otuni osombi. Surtout na biso batu tolingi mingi lecture malamu tozwaka badokima ya boye. Lobi ekosalisa biso na makambo mingi. Nde communiqué etiami loboko epai ya Maître Bienvenu Kumbi, conseiller principal. Banza biso nyonso tolandi pe tokoleka po tozwa livre wana. Nde tosilisi boye pona lelo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tozongi na bopesa ni mbote faki tomibongisa. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Twena ye ngudi zeto. Bau bakalanga bimpovila bieto ko batata nluengisi. Tulombele ko ba mama. Mpasilo tutela mana beto bana taluvana kia mbote. Faki. Bika tokumbika moko meto pasuta vana ngudi seto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba mama lulendele kono vwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena ye sedi eto tata mwanda velela tata Simoni Kimbangu Kiangani Fumwa longo Fumwa dibundu Munkanda Yesaya tutengi ovo Nzambi sikakunda katikati kwa bana babantu unu kikibetu tubankwa nsambu tata Nzambi mumpeve ya longo tumweni yenkumbwandi tuzeiyo itata Simoni Kimbangu Kiangani Nzambi ya ngolo ntinwa yenge ntinwa mintinu sedi ya mvu vangi ya zulu yentoto
kuntwalandi nzambi yankakankhato kunimandi mpe nzambi yankakankhato yandi wakala wena yeuna kuisa kasobangako yekavilukangako wena kwani bonso bukenina tina tulombele kwa sedieto tata mwanda velela paso watu tela manabe to bana to kuvana kyambote faki pika takumpika moko meto paso tovana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovana tulombele nkunga yesambukele 6 avril kwa faki yesedieto tata mwanda velela sikatufokulila samu
kusamba munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela lumbukiaka le 6 avril bonso widi muketo tilu munkunga tata nzambi mutomesa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana kusu kristo mpasivu mala wawana menda betila mfumu wetu Yesu Kristo ngeye buwazo wa vuruza muntu watambudila lufo lwa nsoni ye wakuma vana ntiku mosi ye mivi ndu mosi mubawa tumakusevila kanti ngeye kututati mosiko kadi wazola vanga kakamala wizana yeselyaku kadi muntu kafweti vutu kadi akakalamu na ntimeno moma wonsoma vangama mukumaja beto bantu bambi tutomidoza yavo ngeye zolele vutela beto bantu twakala yaku vadi mosi koko kalanga kumosi balo mumbutuka kuzulu wasonga makala yako balongo kibako wabasonga luzolo lwako yobafila benda mzaya mvime batuku bapakanu semi nkuikizi mwanda velela siwa kulumuka yitsi kakala yeno kanzi kalokonza yako mpova zeno momonkanda moyo tumwinangazo mulumu kyakele sisavwita tanzambi mfumu yisu yenge tata mwanda velela tuzeyidi ovutwe na bavila vana mesomeno kadi tuvanganga malulimuluzolanga tufuisanga bisadi bino nsoni yetuvuwezanga malakanikina tufukame vana malumeno mpasivo twamona nlembweno tutonene mbizeto kadi nzaya mvimba niku mpasivo petizaza yake tingeye unani utuvisisa kadi beto zaiwa kimwana kaka mukumaja mbizeto bivuku bihutusakili lufwa bimbevo mvita ntatu yema mpila mumpila dyatu beto katwena yetininu kyankakako ngeye kaka yiswa munu keto lututanina kadi tukundulu wankaka ndionalila kala kipopela kietu valwena ludusundisa mumvita zena yeto vanza simakilu keto mfumu utati masumu metoko katuzevo mfumu yisi luwafuila vananti mpasivo beto wapika bana vanzami tulombe luva munza ya mvimba mu Afrika Europe Amerika Asia ye Oceani ngeye buwavo vavo kavasala tadi vanani tandwa tadi yani kodi limba kungulwa kanti tumwini vondambuza nkaka munza zakini kaka muwisa ja bantu bankaka munalovuvamu jambulo kubasodila kimpovela mukubadyatisa kadi tumwinivo menga mabatu mayidikidikalazinga vana meso maku mukumaja kisodila ntwadisi tiyototinatambasi benyida kyadi mve kadi bubutala bafweti kutunwanisa betu yebete tunavunda zani tululombele lwatukatudila mumagonzo mpasivo luvuva mulwiza munza ya mvimba mpasivo makanda yezindi na mawiza na yimomo pizi yekola kwabeno banlongo munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela
Sambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, ye utwari ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tuko kwa yelembu, se mwane mwanda velela. Amen. Vous nous suivez à Kinshasa, Brazzaville, Luanda et partout ailleurs. Merci de votre votre fidélité à la radio-télévision kimbangiste. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbangiste. Aujourd'hui, vendredi 16 avril 2021, tout le plaisir est pour nous de vous retransmettre en direct ce culte matinal présidé par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Okia Ngani. Eh bien, un culte qui a connu la participation de plusieurs fidèles qui sont encore en Kamba depuis le 6 avril 2021, lors des festivités marquant le 6 avril, marquant les centenaires de l'église kimbangiste et de la mission de Papa Simon Kimbangu. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre, vous tous qui venez de nous joindre depuis Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Eh bien, le plaisir est pour nous d'être encore avec vous pour ce moment, car nous venons de terminer ce culte matinal ici, dans sa première étape, dans les temples. Et là, tout le monde se dirige déjà devant la résidence du chef spirituel où va se dérouler les honneurs dus au numéro 1 de l'église kimbangiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous avons suivi la prédication de ces jours par le diacre Jean Bekonda, qui a tiré sa prêche sur les livres d'Exode chapitre 20, versets 1 à 17, Évangile selon Matthieu chapitre 27, versets 20 à 23, et le livre de Daniel chapitre 12, versets 2 à 4. Voilà, c'était là les livres qui ont constitué la prédication, la nourriture spirituelle que nous avons reçue ce matin. Chaque jour, chaque matin et soir, nous bénéficions en tout cas de la bonne nourriture spirituelle, car c'est la priorité ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, hormis tous ces travaux qui se déroulent chaque jour, chaque heure en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes à l'étape, nous sommes à l'époque, nous sommes à la période de la construction de la Nouvelle-Jérusalem, car c'est cela les testaments nous légués par nos papas, nos trois pères. Nous avons cité Papa Kisolokele Lokelo Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Diangenda Kuntima Joseph. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, insiste sur cet aspect des choses, c'est-à-dire la prière et le travail. Et qui dit travail, c'est surtout la construction de la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons le musée Simon Kimbangu, et demain et après-demain, ça sera encore d'autres réalisations, car Nkamba continue d'être bâti. C'est la Nouvelle Jérusalem. Voilà, le chef spirituel quitte déjà le temple, il se dirige devant la tribu d'honneur. Vous allez le voir, vous allez l'observer à travers les images qui vous arrivent depuis la cité sainte d'Nkamba. Voilà pourquoi nous ne cessons de remercier l'équipe technique qui chaque jour nous accompagne à travers ces reportages. Nous allons en tout cas suivre le message du chef spirituel, l'oracle de tous les matins. Tout à l'heure, ça sera après les honneurs. Et je le disais tantôt, les chefs spirituels se dirigent déjà. Les chefs spirituels se dirigent déjà devant la tribu d'honneur, où
nos mamans s'y trouvent déjà. Je pense, non, je disais, nos mamans sont là devant sa divinité Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, nous avons nos deux mamans qui sont là, qui représentent les autres mamans également. Là, nous voyons à travers les images la sortie de nos mamans. Maman Anto Mbenza, Maman Francine Diangenda. Voilà, ce sont là les deux mamans qui ont pris part aujourd'hui aux côtés du chef spirituel. Et voilà, il est là, en chair et en os, le patron de la 4e génération, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il salue les fidèles tout en se dirigeant vers la résidence, juste devant la résidence pour recevoir les honneurs. Et là, avec les mouvements sociaux de la surveillance Kimbangis, quelques surveillants sont là. Ils saluent le chef spirituel avec une équipe qui entoure le chef spirituel vêtu en vert et blanc, leur tenue habituelle. Et juste derrière le chef spirituel, vous avez un membre du service particulier du chef spirituel, spécial en sigle. Voilà, ce sont là quelques personnes aux côtés du chef spirituel qui encadrent, qui entourent le chef spirituel pour sa protection. Voilà, je suis juste à côté, je vois mon confrère arriver, Papa Laurent Lutomatala, lui qui a toujours assisté ceux qui nous suivent en Kikongo et parfois aussi en Lingala. Voilà, Laurent Lutomatala. Tutondele tata ndala bienvenue mungoto kuwana diaka kivovolo muna maonzo mayoka nga kuyelusi meta yoka muna konso kalumbu kuyelusi mekerika bonso bona fuketo kya dibundu dieto konso suka tukota nga sambu kitu muna bakalusako muna lwa konso ntangu buna kirika batata ba mama bilandi bieto muna waiwa muna zulizula tu kotelenge sambu keto tu widingi malongi mankana nzambi tu vai kidi kumbazi wa ulokula kifwene mu vana nkembo ye nzitisu katata mwana villa kadi biobio yi nzitisu bifanagane muna yani buna kedi kabulota utulana mulongo la kiki tata mfuma longo Simo Kimbangu Kiangani weti tambula nkembo ye nzitisu buna kedi kabuna muna nwani na kwanta ngoto vutu digi vovolo kuna nzito muna matenzi mpasi fumu kuna ululu wakisa oto muna ulu tadisa nkembo nzitisu ya tata Simo Kimbangu Kiangani.
tazala ye moko na mosusu ezalaka ntango likambo ekui nali ya kotemoigne azali bongo bie bongo te omonaki papa te sika nyonso ozali na moko azala pembe po mokili eza na lokuta mokili mpe eza na makambo mingi mpona kobongisaka na mama basalaki misala mingi na yango tolobi tozali kokanisa mpe babonde bakosenga bolimi toza na bapaya to bakonzi ndenge baokini ekumbaki yambi tala mpe tosalaka ya yebisaka tobosana te tosilisi boye ndenge nabosana likambo oyo baswahili tozobongisa sika bosalaki mosala batindaki bino boyokana na bambuta ya lingomba oyo opesa rapport elobi nde tosala makambo wana ezeli yo tokopesa na tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Le message, l'oracle du chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour ce matin, le 16 avril 2021. Vous avez sans doute compris la quintessence de ce message, chers téléspectateurs, dames et messieurs. Nous nous excusons toujours pour la qualité du son. Vous savez, la technique a ses caprices, dit-on, et voilà, nous avons encore connu quelques problèmes techniques pour que vous puissiez suivre dans de très très bonnes conditions le message de sa divinité Papa Simon Kimbangu. Lara Telki fait de son mieux pour que vous puissiez, en tout cas, même dans les heures qui suivent, avoir ces messages dans son intégralité comme il se doit. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là, à travers les images, vous pouvez tout de même comprendre ce qui se passe ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem en ce jour du 16 avril 2021. Eh bien, nous rappelons qu'aujourd'hui, c'est un jour également historique au sein de l'église Kimangis, car en ce jour, en 1998, si ma mémoire ne me trahit pas, nous avons perdu notre chère maman, Maman Bibi Mvete, eh bien, épouse de papa Joseph Diangenda Kuntima. Eh bien, aujourd'hui encore, nous pensons à cette maman qui était toujours fidèle à côté de son mari, qui a également participé à la construction de cette église. Si aujourd'hui nous avons une église qui fait la fierté des Congolais en particulier et du monde entier en général. Voilà, ça n'est fini avec en tout cas cette étape ou alors cette partie avec le message de sa divinité Papa Simon Kimbangu. Et là, c'est le Tintsani. Les Tintsani, nous commençons comme nous vous le disons souvent, les Tintsani de Mazout. C'est comme ça qu'on l'appelle, car il faut en tout cas alimenter en carburant, en mazout, tous nos véhicules, toutes nos machines, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il utilise, c'est là pour que cela soit en tout cas
acheter chaque jour, soit fonctionner tous les jours. Voilà pourquoi on a instauré ce système de Tintani de mazout pour répondre à cette préoccupation. Laurent Lutomatala. Matonde mingi epa ya papanda la bienvenue na kopesa biso susu elobeli ya solo bandeko balandi ya radio télévision kimangisi na bisika bino bozwami ya solo ete tolobaki yango na nde ya lokota kikongo ete ya solo awa na nkamba ndenge ezali bomese na biso ntongo nyonso tokokotaka losambo na biso pona kozwa lipamboli ya nzambe na biso ya mokolo na mokolo yango mokolo mwa lelo mwa le 16 avril 2021 ya solo tokotaki losambo na biso pona kozongisa matondo epai ya nkolo nzambe ya solo toteyamaki na tata diacre papa bekonda na matia na ye ya solo ndenge alendisaki biso na nsima ya kolanda matei na biso nde tobimaki libanda ntango tobimi libanda toyoki malendisi ya tata mokonzi ya bule na yango ya solo te na bisaleli na biso awa na rateleki ya solo mwa nkokoso ekotaki na ntina ete mpona kozwa son ezalaki mwa nkokoso mpona bisaleli na biso espesi mwa manevre kasi sika boye tozali kokoba kaka mpona kotalisa bino kaka bilili kolakisa ete ya solo mosala ndenge kosalemaka ntango nyonso awa na nkamba nde bozali komona na nsima maloba ya tata mokonzi ya bule basani etiamaki mpona kosala mosala ya kosunga toujours lingomba mpona na ntina ya déplacement to misala ya Yerusalemi ndenge esengamelaka mwa mosolo ekokozanga te mpona kosunga lingomba mpona majute kosoma majute pamba te majute wana yango ekotambwisaka mituka na biso yango bamotere mpe ezali koalimante nkamba yango nde ezali kosomama ya solo bosungi wana yango tata molimo santo papa simoki moki yangani akosengaka ntango nyonso na biso ete esengeli tosalaka mosala wana pour que échec ezalaka te retard ezalaka te yango wana bozali komona ntinzani ya batata na bamama ntongo nyonso ntongo pokwa ekozangaka te mpona kosunga tata molimo santo mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba na ntina ya kosunga ye na mituka kosunga mituka na badeplacement mpe na kopesa bamotere ya lumière na biso awa na nkamba Yerusalemi ya solo batata mpe bamama bozali kolanda na bilili na bisika bino bozwami bozali kolanda biso ya solo nkamba to rateliki amipesa mbeka ntongo pokwa mpona kotalisaka bino maemanso mazali koleka awa na nkamba Yerusalemi ya sika nde na bongo ya solo tozali na elongo na ndeko na ngai papa ndala bienvenu ye azali kopesa bino sango yango ya nkamba Yerusalemi na lokota ya lo français biso tozali kopesa bino na ndinga ya kikongo kisinti nde na mwa bokesani mwa mokende to koti lisusu mpona kopesa bino yesu na ndinga ya lingala ya solo po ete nyonso wana mpona kotalisa bino ya solo maso kaka ndenge ezali kolekela awa na nkamba Yerusalemi ya sika kasi tosali bino rappel na koyebisa bino ete ya solo mokolo mwa lelo ezali mokolo monene mokolo ya kokanisa mokolo ezalaki ya pasi na motema mokolo ezalaki ya kolela mpe kozwa mino na ntina ete mama na biso mama bibi mvete molongani ya papa diangenda kuntima atikaki biso mama bibi mvete lelo nde mokolo nzoto na molimo ezongaki epai ya nkolo nzambe nde na yango tozali kokanisa na mokolo mwa lelo yango de la ville na biso papa nsuka mileyo asengi na biso alobi ete na fiske mwa sekonde ya miniti ya kozongisa matondi to ya kosenga epai ya nkolo nzambe mpona bokanisi ya mokolo mwa lelo oyo mama na biso atikaki biso uta mboka mokonzi Kinshasa nde nzoto na ye eyaki awa na nkamba tokotalaka yango ntango nyonso kuna na mozole ya solo batata bamama ntango nyonso tata molimo santo mokonzi ya libule mpe mokonzi ya lingomba azali kosenga na biso ntango nyonso mabondeli totika yango te pamba te soki totiki mabondeli satana akoprofitaka kasi tokokotikela ntango te pamba te biso tondima ata pasi ata bisengo lokola tolapa nda
nde po te tobika tokolanda kaka liloba oyo ya tikela biso liloba oyo apesaka biso ntango nyonso nde yango wana tokolandaka nde ya solo batata mpe bamama na konuka kaka lokola mvula te kasi na mwa ngonga moke tozongi susu elobeli epai ya papa ndala po ete akoba koyebisa bino na mwa moke oyo etikali po ete tokóma na suka na mokolo kasi toyebisi bino ete po ete tokende kokómaka na suka ya likambo na biso tata bandeko na biso batata coutumier bachef coutumier bazali na biso na nkamba ya Katanga bachef coutumier ya Katanga bazali na biso na nkamba na tina ya kosenga bolimbisi na maemanso maleka kuna ya mabe na kuna na Katanga nde yango bamoni ete esengeli basengela yango bolimbisi pamba te botutu wana to makambo wana ekokozalaka ntango nyonso kati na bango te yango wana lokola toza na ntango ya bolimbisi yango wana baprofite basenga bolimbisi na maye oyo eleka kuna na Katanga na oyo etali ya mabe oyo esalamaka kuna na yango tozongisi nano elobeli epai ya papa ndala bienvenu na kokoba na koyebisa bino na mwa moke oyo etikali epai na ye. Absolument, Papa Laurent Lutomatala, vous l'avez dit, et nous constatons que depuis un certain temps, les autorités traditionnelles sont de plus en plus proches de l'église kimbangiste ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, Papa Laurent Lutomatala, vous l'avez évoqué, quelques chefs coutumiers, quelques autorités traditionnelles vont devoir procéder à une cérémonie de demande de pardon pour les comptes des Katangais, toute la province, les grands Katanga, comme vous le savez aujourd'hui. Plusieurs provinces sont scindées à plusieurs également provinces, entre autres les Grand Équateur, le Grand Bandundu, les Grands Katanga sont là, quelques provinces sont aujourd'hui scindées. Voilà pourquoi nous parlons du Grand Katanga. Alors j'espère qu'ils vont nous préciser si c'est tous les Katanga, tous les grands Katanga, ou alors c'est Lualaba, ou alors quelle province exactement. Mais j'espère que c'est les grands Katanga, car vous savez, Papa Simon Kimbangu a passé 30 ans d'emprisonnement à Lubumbashi, et Lubumbashi, c'est les grands Katanga. Alors nous allons suivre exactement ce qui va se passer. C'est fini pour cette étape des Tintsani, pour le mazout, et là ça va encore être une autre étape, c'est-à-dire toujours les Tintsani, avec cette fois-ci les papas et les mamans qui vont s'affronter, qui vont se mesurer toujours devant le chef spirituel pour n'est-ce pas, procéder à cette pratique qui, en tout cas, aidait à l'épanouissement de l'Église, à l'essor du kimbangisme. Et voilà, j'espère que ça va continuer ainsi. À travers les images, nous pouvons voir le musée. Voilà, le grand bijou, le musée Simon Kimbangu, qui fait parler de lui. En tout cas, cette œuvre combien exceptionnelle qui vient d'être érigée ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et là, je ne cesse de louer, en tout cas de remercier, de jeter des fleurs à l'architecte Médard Nzumbila. C'est bien lui, l'architecte qui a conçu ce plan du musée. Le musée qui fait aujourd'hui, en tout cas, une fierté qui vient de s'ajouter à ce que nous sommes en train de réaliser en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Qui aurait cru, dames et messieurs, à ce que nous vivons aujourd'hui, alors que Papa Simon Kimbangu, en 1921, l'avait dit, l'avait prophétisé qu'Nkamba sera une grande ville. Aujourd'hui, chose faite, en tout cas, jour pour jour, Nkamba change, jour pour jour, Nkamba revête sa plus belle robe. Voilà, et j'espère que ça va continuer ainsi, car du côté des camps Kipaku, il y a cette grande imprimerie qui est en construction
Et voilà, ce sont là les œuvres d'Nkamba, les œuvres de Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité. Voilà, je vois devant la résidence les deux grands animateurs pour les contes de la Paki. Et là, je vois le révérend Daniel Itoko et son coéquipier de tous les temps, Papa Denis. Et il est également là. Mais le numéro 1 de la ville de Kamba est là, le représentant de la ville, nous l'appelons Papa Mambona. Oui, Papa Mambona Soukami qui est là également pour agrémenter cette partie. Et le chef spirituel est là, il est en train d'observer, il est en train de voir comment est-ce que cela va se passer. Et là, je vois encore nos mamans qui sont encore derrière pour assister à cette étape de Tinsani. Voilà, nous saurons en tout cas aller plus loin pour attendre la prière finale du chef spirituel. Néanmoins, vous avez suivi l'intégralité du culte matinal et vous avez également suivi les honneurs du chef et son adresse. Merci. Comme nous ne cessons de le dire, à l'équipe qui nous accompagne toujours à travers ces reportages, l'ingénieur l'infatigable, le directeur technique Dadi Mavambu et Papa Espoir Makaya sont là, qui accompagnent, qui supervisent en tout cas tout ce travail qui est en train d'être abattu ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Nous pensons également à Papa Kishi, nous pensons également à Papa Dido, Dido Mananga, nous pensons à Papa Matou Fossé du côté de Kinshasa, à la radio, nous pensons à Papa Ramsès Boama, Roli Toulenge et Samaritain Mansongi, sans oublier Papa Ntimba, Mbiavanga, Cochon, qui sont là, en tout cas, jour et nuit, pour que nous puissions passer et pour que nous puissions arriver partout à travers le monde entier. Merci à vous. Nous pensons également à notre directeur de programme, Papa Gelquin et Papa Muntu Ibrahim. Eh bien, merci. Tout cela par le concours, la coordination du numéro 1 de la Ratelki, Papa Christian Konzo. Merci de nous avoir suivis. Nous étions ensemble avec Papa Laurent Lutomatala, lui également, qui a fait que vous puissiez suivre le tout en Kikongo, mais aussi en Lingala, parce qu'il a fait le deux à la fois. Merci. À leur nom, je vous dis au revoir et à la prochaine. Olukanga iki
bimba mukiangani Weke moyebi ete na jali nzambe Dino banana kaiko soso le jalite Mokili mobimba mokoya nankanga Olukanga ikimba mukiangani Weke moyebi ete na jali nzambe Dino banana kaiko soso le jalite Mokili mobimba mosu wa kimya Na mokolo ya moto basanza ya mine mobuyoto mobolakanga matuku mibale na mokaelo moko lola ekitakia wana se na mokolo ya moto basanza ya mine mobuyoto mobolakanga matuku mibale na mokaelo moko lola ekitakia wana se na mokolo ya moto basanza ya mine mobuyoto mobolakanga matuku mibale na mokaelo moko lola ekitakia wana se Mibungama, mibungama Lingomba ya petwa ekitakia wana se Mibungama, mibungama Neseko ya mopeti ya ngowele Mibungama, mibungama Lingomba ya petwa ekitakia wana se Mibungama, mibungama
esengo ya bofetwi yango weye mibukama lingomba ya petwa ekitaka wanase mibukama esengo ya bofetwi yango weye ngai moko kimbangu na kilaose elongola lingomba na ngai ya petwa botika lisusu koselelengana solo na ngai napesi bino ngai moko kimbangu na kilaose elongola lingomba na ngai ya petwa botika lisusu koselelengana solo na ngai napesi bino wende mibukama lingomba ya petwa ekitakia wanase mibukama esengo ya bofetwi yango weye mibukama lingomba ya petwa ekitakia wanase mibukama esengo ya bofetwi yango weye mibukama lingomba ya petwa ekitakia wanase mibukama esengo ya bofetwi yango lokito ya banjelu esiliko yokana olikolo bakoyemba aleluya aleluya unakukumisa nzambe mokele elonga tosepela lokito ya banjelu esiliko yokana olikolo aleluya aleluya unakukumisa nzambe mokele elonga tosepela banjelu baye merienzemo ya esengo oyakumisa mokonzi wa bakonzi etape kimbangu wabandi na yerusalemi yewana valina kiti ya mokonzi yewana yerusalemi Tempo esengo tata kimbangu abandi na yerusalemi bajelu bayembeye batumbisiye basantoliye batembo ya esengo bisopengo yemberaye tembo esengo tata kimbangu abandi na yerusalemi bajelu bayembeye batumbisiye basantoliye batembo ya esengo bisopengo yemberaye avandi na kiti na ye tokumisa ye nzambe toyemba banzembo nesengo nzembo esengo tokumisa nkolo tika na yembela nzambe nango nzembo ya esengo tika ito yembela nzambe moliko mosantu nzembo ya esengo tika ito yembela tata kimbangu nzambe moliko mosantu nzembo ya esengo tika ito yembela tata kimbangu nzambe moliko mosantu nzembo ya esengo tika
Santo,